réalité ya bana kino. En ce jour, na Côte d'Ivoire, wapesika kinde ko participer na COP 15 ezalaki bongo moko ya ba sommet bande ko lobela ba climat pe changement climatique, désertification pe bongo na bongo chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profitaki na tango na ye ya mosala pona kokutana na communauté congolaise oyo evandaka na Côte d'Ivoire bisika pasolaki na bango na oyo etali ba question d'actualité oyo ezali bongo na mboka Congo. Dieudonné Kamuleta a remplacé Dieudonné Kaluba na mutu ya cour constitutionnelle ya mboka na biso ba détail tout de suite na édition lelo oyo tozali na esengo mingi ya koprésente bino. Mbote, édition le bandi tikato fongolango na Côte d'Ivoire bisika chef de l'État na passage na ye pour na participer na sommet COP 15 akutanaki na communauté congolaise o bavivaka kuna na Côte d'Ivoire bisika pi basolaki na likambetali ba question nyonso o ezali kotungisa mboka Congo ezalaki masolo moko ya motema kofungama po bapozaki ba question pepe azwaki ngonga ya ko répondre bango ezalaki j'ai la question réponse pe ba discussion moko ya malonga bisika pi indexa ki bongo armée pe la police kozala moko ya baye o bazali kosala ko insécurité et ou na est pour désordre ezali kaka koko babolanda un extrait oyo to proposer bino awa. Président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours ya rencontre na mardi dernier na ba communauté congolaise vivant na Abidjan na Côte d'Ivoire akizaki armée puis la police nationale ya kozala également la base d'insécurité na partie est de la République démocratique du Congo. Na ba propos na Félix Tshisekedi chef de l'État congolais évoqua qui nécessité à effectuer quelques réformes au sein ya justice pe ya armée ya mboka na pour mieux lutter contre insécurité. Insista que sur le fait que armée et sengeli à la tout prix image na ye longtemps ternie. Il faut que justice na biso pe ezwa blouson na yango o ebeba utakala armée na biso également parce que ezali na quelque chose na kati na yango pour na kozonga sa sécurité na est. Essayer pe que police na biso favoriser parfois certaines choses oyo ezome ma sécurité na kati ya mboka, donc il faut kozonga sa ordre na kati ya police. Pour na yango président de la République a exhorté ki ba congolais nyonso ba jouer rôle la bango na lutte contre insécurité. To rappeler que na Abidjan Félix Tshisekedi Tshilombo accompagné la première dame Denis Nyakiro ba participer qui na COP 15 au ezali bongo sommet sur déforestation pe sécheresse ko lukandenge ni ko lutter contre changement climatique. À la même occasion akuta qui na communauté congolaise sur place bisika basola ki makambo ya ndenge na ndenge notamment ba problème sécurité est démocratique du Congo, ba problème éducation, problème sociaux pe économique ya démocratique du Congo ya talisaki bango makanis na ye pona mboka pe azwaki tango na ye penza pona koyoka bana mboka nini bazoi kokanisa pona mboka Congo. Ba échange yango elekanaki na fraternité ya makasi entre ba congolais na président na bango bisika basololaki makasi. Kinshasa eleki partout. Totika toujours na ngambo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi o bisika wapi ya okordaki mokola lelo audience na ancien premier ministre pe sénateur Matata Ponyo oyo bakutanaki na ye mokola lelo na ville province Kinshasa kasi selon ba indiscrétion batalisi que basolaki ba question d'actualité ya mboka pe ba élection ezali koya kasi mutune ezali est-ce que bazali ko se rapprocher politiquement entre les deux partis politiques topé ezali alliance ko salema to ebina nute to kozongela bino na mikolo ezali koya pona ba détail nyonso. Trobiango que cour constitutionnel ezui moto ya sika na mutuna yango Dieudonné Kamuleta a remplacé Dieudonné Kaluba na mutu ya cour constitutionnel et salema ki lors ya tirage au sort o salema ki lobby mardi 10 mai et le kana ki ndenge nini image pe commentaire.
Dieudonné Kalouba Dibwa Prince Mfunga Balongo et Cour constitutionnelle la suite, il y a tirage au sort organisé mardi 10 mai 2022. Après tirage au sort au exercice légal et Tikali Sikoyo na chaque composante Parlement, présidence de la République, puis Conseil supérieur de magistrature va désigner chacune Moko yaba membre enfin à permettre la juridiction au bas s'afficher au complet, c'est-à-dire 9 juges. Ces 3 juges au bas composés, les 3 composantes seront nommées na ordonnance présidentielle et la signée na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout signaler que le tirage au sort est allé sans critique côté. Bien que Ezalaki organisé conformément à la disposition des articles 158 alinéa 4 de la Constitution, P6 alinéa 2 de la Constitution, loi organique numéro 03/026 du 15 octobre 2013 portant organisation peu fonctionnement et à cour constitutionnelle. Le cabinet et à professeur Dieudonné Kalouba bazali kotalisa que yango ezali bongo mascarade pe illégal ya kolongola mokonzi na bango bongo batalisi que ezali ba fait politique alors que faut qu'on ait tirage au sort et ça les manque presque après 3 ans à chaque année. C'est quand même changer comme membre de la Cour constitutionnelle. Et Seigneur que Cour constitutionnelle, les alliés contenir 9 membres, on va nommer la présidente de la République, dont 3 sur propre initiative naïe. 3 bazaka désigné le Parlement réuni en congrès, P3 bazaka désigné le Conseil supérieur de magistrature. Les 2 tiers il y a membres de la Cour constitutionnelle, il faut que juriste provenant de la magistrature, il y a barreau, topé à enseignement supérieur. Le mandat il y a membre de la Cour constitutionnelle ezalaka bongo 9 ans non renouvelable. Cour constitutionnelle ezali renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, alors, il y a renouvellement et il faut procéder à un tirage au sort, il y a membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle azali élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Et Azalaka Bongo investi par ordonnance présidentielle. Kasi tout oyo simalaye kolonga. Bako maître Dieudonné Kamuleta badi bangande. Aye bongo ko remplacer Dieudonné Kalouba na poste na ya président ya cour constitutionnelle. En tout cas, yango epesi polémique kasi Salemaki Bongo. Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezote kama partout somba yango juste na coin ya veni na yo tope na zando ya monene kozala mobimba kobosa na te talaka o verifiaka logo ya Beltesco yango ndezopesa bonne santé na libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka yango partout tozali na produit mosusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Bitosco en tout cas nga na benga yango kima kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasnengala to propose Rabino toujours. Émission d'analyse politique biscop to kota na mozingo pour répondre na ba question aux ali kotuna ma awa to yambele bino moko ya bana mboka Congo compatriote o azwami libanda mboka diaspora ne to benga bango monsieur Pascal Kamani o azwami na mboka France a répondaki na ba question na o etali ba nyonso ezali ko salima awa na rapimo kati du Congo to pe actualité ya tango. Tokenez-moi rapidement. Ils sont dans la idée mususu ko eza différent na bango parce que bango toyebi ke bazo sela intérêt ya Félix Tshisekedi ya bafuku na bango bazo sela intérêt ya peuple. Tokene rapidement aux alliés pour ou contre consensus au bandeko opposition bazo senga dernièrement le week-end passé to mona ki bango la kosala sitting bandeko ya FCC bandeko ya Lamuka bazalaki wana bandeko bazalaki wana mo ebele bloc patriotique bazalaki pona kosenga consensus bango baboyi que baboyi loi électorale balobi qu'il faut ko vanda ko solo la pona kosala ba élection kozala libre à apaiser pe crédible. Le kani bino vous avez kokanisa likambo yango est-ce que bazali na raison? Oui, bazali na raison parce que dans vraiment na bango te mais je pense que il faut que ça la biso to bango bloc populaire républicain et réunir batu nyonso ba congolais nyonso na ya libanda na ya kati pona ko sala ko changer makambo. Biso tozotala plus mboka il faut que les dents soso na la transition mo boye to ko na moto mo ala intègre les pays mukwege to ebigeye ce qui azawana les choses ko sala bien mais bato bazana gouvernement na o maboko na bango eza kaka na makila ya bato soit na détournement soit puissance ya mbongo peuple to za na confiance na bango te mais bango basalaki na ndenge na bango na été so bozo ba des états mais biso tozo benga des peuples mobimba to sala bloc populaire et républicain pour na pousser régime illégitime et corrompu puis il y a traître hors état de nuire et permettre de toute chaque transition moro boywana pour permettre mboka et transition alors que nous sommes en plein mandat transition alors que le président Aza en plein mandat naïe ça va confiance des mingi bazaki nommé et puis mingi bazana transhumance ceci cela bon ngana il faut pas banana d'abord pour le banon biso lokola très de vie na biso eza ebele kolega ya ba fonctionnaire donc banana okitsa parce que ceux qui bozo ya kosola na bato bozo ya loba komba peuple mais peuple en azo souffrir bino boza bien il fallait pas banana d'abord pas la décision ya ko réduire très de vie à institution de 3/4 parce que gouvernement eza wana pona na kati ya politique eza na eloko ba bengaka ba activité eza la soutenir par 4 éléments. Il y a d'abord la dépense, les dépenses de l'État, il faut la NAC, il y a 90%. Or, il faut qu'on ramène à 15 à 20%. Il faut la projet de ces années. Et ça, on va bengi deuxième pilier, et la consommation de ménage. Il faut qu'on paie ça bongo pour foutre d'abord là, pour consommer. Et on peut créer même un minima sociaux pour permettre aux chômeurs, même $30 par mois et permettre de au moins qu'on se prend pour ça la face n'a des gens qui ont première nécessité il y a qui même au single service alors c'est un open transport au fauteuil il y a un exemple pour la vie c'est inhumain il faut créer revenu social et permettre de moto se maintenir. Troisième élément est ça on va bengi ba investissement rapidement oui ce qui l'État est mort à 80% il y a budget tu vois à quoi investir l'année
Donc, moyen à investir. Quatrième élément, ils ont l'exportation. Hors l'exportation, il faut tout un projet, tout un programme pour soutenir l'industrie, l'entreprise, petite et moyenne entreprise, agriculteurs, nous sommes en place une caisse de dépôt et de consignation. La caisse nationale de péréquation. Et vous transformer en une caisse de dépôt et consignation pour permettre à territoire et pour se développer, pour aider Farambongo avec Tomogo Rébu pour se développer. Et puis, pour créer sous banque Moro FPI, pour transformer en une banque, pour banque il y a artisanat et artisanat petite et moyenne entreprise pour permettre aux Congolais où ils ont activité, ils ont besoin de crédit. Parce que la banque de Moutépé Saga et accompagnera le développement en Boka. Comme on a fait l'accès à un projet, à une activité, pour soutenir, pour permettre de Boka et tout le monde. Donc, Pascal Kanik, voilà. Pour réussir, il faut réduire le train de vie à l'institution. Mais projet Nabino, Eza Moulaï. Projet na bino eza mamulayi pe sukali mingi ya peuple azomituna wana eza ndoto to ezaka maloba to peka makambo bokomaki na papier po kokisama na durée ya combien de temps parce que faut être concret. Baguette magique ezate quand même. Eza makambo to vivaka. Moi eza makambo to vivaka to fonctionnera na kati ya makambo wana contrairement na diaspora au bazovera diasporique. Ou diaspora to bengi incompétente, inutile, ou bazo gérer mboka mais biso toza diaspora oyo bazana ba compétence, oyo bazana na expérience, yango tozolo makambo oyo to sala, yango na bi to sala contrat na population, to koyebisa biso to sala boye. Ce qui peut to kokite to yesa no to kokite pona boye. Bino pe ba bengani bino. Sala donc yango ba benga yango projet participatif na budget participatif pour gérer mboka. Très bien. To komi compétence ne mutezolo ba expérience et non compétence. Tokomi na suka. On travailler en on a expert, na ba spécialiste, na ba ya ba domaine nyonso donc ça est lokomo très sérieux, makambo moko ezaka très sérieux, moni bato bazana pouvoir ba tikala ko se préparer té. On dira jamais ko yoka bato balobi na bino discours oyo. Yango tozo la non, il y a une différence entre biso na bango, biso toza diaspora o eza utile, o eza compétente, o eza na expérience. Et par exemple, dans la diaspora, il y a une inutile, il y a incompétent, et puis il y a une expérience, il y a une vision. Donc voilà, puis surtout dans la vision, et puis, vous voyez, de remettre en place, vision, ça va répondre à besoin de la population. Très bien. C'est ça qui fait la différence. Donc, comme il a souka, tu vas juger car on a l'action, en fait. Tu vas juger l'action parce que c'est pas bien pour l'OBA, au moins, il va savoir parler, mais il va savoir faire. Na savoir vivre. Donc je préfère pas juger des choses dans savoir faire, na savoir vivre. N'est-ce na intérêt de la population avec humilité et non avec orgueil. Motuni ezali lelo, est-ce que moi si na ma période na ye akoki ko servir to pe côté en église nini Biblia elobi na we etali bongo batango ya mabe ya mwasi est-ce que epekisa mito te to kitaki na terrain boka ndenge population répondaki baza awa na micro ya Hervé Zaka. Là na droit te parce que aza bien te. Là na droit te parce que Biblia elobi mwasi ndenge atala comme mutada empire. Alors quand mutana mosoto na nzoto na à côté ya te akoleka devant peuple te. Yango mona kele mo sa na période ya makela utakima ba. Muso pa boya ka rolamo. Muso na rolamo te parce que naza bien te. Aza pena mabe parce que oyo bi makati neza salité. Ola côté mana bato pesa bato nini. C'est que communiquer bato salité oza nango. Alors moni Bible lobi eza dignité que moi so na période ya makela ate ma deva assemblée ate ya bato. Eza mabe makasi. Maman pasteur oyo tout moi c'est servant de Dieu au azan période azan droit côté ya té parce que ça période déjà période à bango avec bomwasi donc par là c'est que le Saint-Esprit azan ka tsamutu mais na minute ya maman Nzambe ça na réalité belé mais tant azan période wana ya qu'il faut s'arranger na yena nzoto na ye pour aya ko ya son etumbeli ya Nzambe donc ya peut-être que a matali kolo ya cher c'est impossible pour ça non. Juste à ce qui a encore ma pétondé à Matisse sur le Azan a droit parce que période où on est à saleté même dans mission Nzambe. Total la même na Bible mais moi ce soit la période à côté à côté lambate
akokota prière te eza eloko moko eza déjà salité na miso mais à part période aza na droit côté mwasi kala nde ezalaki mwasi aza valeur te mais lelo mwasi aza na valeur oyo mibali baosala yango mpe basi baosala mwasi akoteya mwasi akotonga ndako mwasi akosala mwasi akobatela libota mobili kala nde basi bazali na valeur te mais lelo na banda 2021 basi batia bango na place na bango baa na valeur ya kosala nyonso oyo mobali akosala. Même dans Ephésiens, ce que tangi pendant bien, il n'est pas bon que moi si au hasard dans période atelièrement iboso ya et tumbelo pona ateya parce que même na tango même se présenter même na katia prière c'est strictement défendu parce que c'est la période la plus mauvaise chez les femmes. Mais tout le monde, je crois que ça modernisme pe na katia parole comment makambo ebele. Et chaque édition est le 11 mai 2022. Nous avons présenté les merci l'équipe technique et rédactionnelle de ça qui m'ont ça qui toko merci na bino union sur la qui biso partout dans le monde. Botique a toujours branché na chaîne YouTube d'amiso KNB News pour rater ata mokiete ba information ezali ko tambola tango nyonso pour na ko bisa bino nini ezali ko lekana na mboka ko informer bino ezali devoir na biso pe ko s'informer ezali bongo droit na bino tukutani très prochainement. Bye. Magazino, yeah. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.